Nous sommes Marché Express Bureautique MEB en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, les produits consommables, les cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise depuis de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. Mais c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo. Na balanzi ya radio le coq du Congo ndenge na uti kwa no sebino ya ngwete na ba minute ezali koya tozali bongo na numéro ya kafu ya émission oyo tuku yeba bongo kosolola bino population ya Kwango lelo pena elongo na ba invité na biso na baki ya surprise oyo kala minute na zali bongo dévoiler bango to ba bango bino na biso ensemble bazali banani ba uti ya pipe ba ekoluka nini pe tozobeta lisolo na matali apport ya ba politiciens congolais na hôtel développement na kati ya province ya Kwango na yango pona kolobela na zalinga mokote na yambi bongo de Komati Wata Ngumba wazali bongo coordonnateur ya dynamique pour le développement du Congo pe na mopanzi na ye et tozali bongo na confrère journaliste wa bongo Kinshasa na kombo ya Alain Dewa zali DG ya Mbonda ya Ekolo magazine d'actualité na yango na kina lomba mo kopesa mbote na ba invité Papa Mathieu mbote na Mbote mopanzi sango mbote na ba auditeur na ba auditrice oyo bazali kolanda biso na minute oyo na kati ya radio Le Coq na kati ya ville province capitale donc ya province ya Kwango. Na rappeler la ba auditeur et ozali coordonnateur ya dynamique pour le développement du Kwango. Ezali bongo ngai kombo na ngai yango no lobi Wata Ngumba Mathieu numéro 1, il y a dynamique pour le développement. Il y a province, il y a Kwango, Nazali Mouyaka, parmi les Bayaka Nyonso, Oyo, Bazako Luka développement, Nakati ya province, il y a Kwango, maintenant il y a Yaka, il y a Lembadi Aou, donc il y a Mwana Kwango, il y a Watata, il y a Mama, donc il y a Mwana Butuka, Mwana Yaka, il y a maintenant il y a Yaka, parmi baba yakaba kuluba beranga mukati ya province ya betu. Merci na vous maton na ronde ku Mathieu na kipa ya confrère Alain mbote na yo mbote ndeko na ngai confrère na ngai na biki no simi masuna kati ya radio Le Coq na kati ya province ya Congo beaucoup plus na kati ya ville Kenge. Voilà, merci beaucoup na ebete OCP na Kenge ndenge moni yango sito accueil pe ma solo donc eza pena pepele yoyebi Mbonda Ekolo et aussi Kinshasa et Kitiawa et pour ebeta Mbonda parce que baka Mbonda sozo betama fait kati sa bibale bisobe bazamba bamboka donc ici quand tu es allé Congo na ezala la pasi na ezala la sengo tu apoto panza sango toba pourquoi Kenge to province ya Kwango ezali bulu na bi kina ngonga o bali kwazi belé ba se préparer déjà mando kina bango beaucoup plus au et ba téléphone na bango bako benga na ba analyse pour tout ça là oyo et surtout que tout le développement Kwango ezala malamu. Voilà, merci mingi ngapi na zana acte ya ko découvrir nini oyo ezali Mbonda Ekolo na zongi na nepa ya Papa Mathieu dynamique na yo ezali nini pe e vraka wapi et ça la ndenge. Merci mon Sango. Dynamique pour le développement du Congo
ezali siège na ville capitale na Kinshasa oyo wapi ezali kovanda na commune ya na district ya Tiango esika tozali ko evre mais ezali ba membre na yango ezali na kati ya province ya Kwango poto sala yango na ezali kuna pourquoi siège na yango ndenge tozotambola malembe ekozonga kaka na province awa pour le moment ezali na Kinshasa yango moni lelo oyo tobandi kokita na province po ezali dynamique pona Kinshasa te ezali dynamique pona Kwango amotuna ngapi ngai ezala pona nini ezali dynamique pona Kwango mais siège yango eki kobanda na Kinshasa po ngai mwana Kwango nasali dynamique pour le développement de Kwango navandaka nakoma kovanda na Kinshasa mais bakambi mususu ya développement nganza président fondateur bakambi ebele ya dynamique baza awa na kati ya province mingi bazali awa na ville province ya Kwango na Kenge bosala nini vraiment na kati ya dynamique oui dynamique ndenge bato balobi wana ezali lu falas donc na kati ya dynamique tozali ko evre boy dynamique pour le développement du Kwango eza ko soutenir pe ko mema développement na kati ya province ngai président fondateur ya dynamique comme naza mwana Kwango nasali dynamique nasala dynamique 2 ans tozokende pona komema développement na Kwango pe ko soutenir na batu oyoyo baza na esprit ya développement na kati ya province donc toza ko evre bongo toza ko soutenir Kwangolais na Kwangolaise oyo akosala eloko ya malunga na kati ya Kwango dongi akomema développement ndaki sasa kotonga biloko ezalaki te na Kwango banda tobotama toza komona bande kumususu baza koya na ba université baza kotonga lelo oyo ezalaki te lelo na Kwango tozalaki na ndako ya malunga te ba bâtiment administratif ezalaki te mais toyoki déjà tomoni ebandi kokota yango esali ke nakita na province po dynamique na sala yango pona ko soutenir province ko ya na développement ngai moko nazali ndenge babengaka banganga mayele na makambo etali sport ngana beta bale awa na kati ya province awa province ya butukila po ele muifeto ya muyaka mudia bato bayika bo yene tala yana kisi oya kwala kete muziki ba mongele bisi na dikwal mene yinyaka ye kunyaka wotatone mene yinyaka mwana pelenda otata e mama mwana fumu de père de mère mene yinyaka otata e mama mwana fumu bana bakwangu bazei kidi songidila de wata donc betu kwango widi mutu wata wala ntele ça veut dire haka kumasandi chef coutumier yaka mbuta moyana donc mene fumu yebutu ko fumu yifo pa fumu donc il faut y participer mu développement de Kwango donc muna dynamique tout à soutenir tous les Kwangolais una sala qui make bien ko Kwango qui a battre le développement donc betu tuena ya droit mu dynamique to soutenir yandi alors on a profité pe occasion itabatele bana ba ko ba Kwango basadere mu dynamique pour le développement du Kwango balongo na ba distraction bakatuko mu ba distraction mama konda hana ki mako Kwango mbusi ambasi tomona kura mbasi tomona nzila ko Kwango tukala ko nzila donc tuenanga déterminer to soutenir bana ba Kwango quand même bukenanga nganga eza loza docteur oza journaliste comme vous êtes là oui. Comme vous êtes Kwangolais tango zo sala makambo ya malamu sans parti pris aux endroits biso to soutenir dynamique nalingaki na tuna soutien ya bino ezaka ndengeni soutien na biso ezalaka ya façon nyonso to tokoya envers yo tokoteka image na yo tokotombola mungongo monde entier yebaki no eza na Kwangolais moko asali aza kosala makambo ya malamu po numéro 1 ya pays ayoka pourquoi pas gouvernement central pe bapa ya mususu balinga kosala makambo ya malunga na kati ya mboka na biso pe bayeba ke na kati ya Kwangu tozali na mutu moko azali makasi na journalisme tozali pe na mutu moko aza makasi na kote ya minganga asali likambo ya malamu tozali na politicien moko azali kolongola Kwangu soni o asali eloko boye ezalaki na Kwangu c'est ça notre rôle na dynamique pour le développement mais to soki wana te biso moko na kati ya développement comme nga moko ndenge na lobaki nazali expert na makambo etali football naza koya na makambo etali sport pona mboka oya Kwangu oyo province munene eleki ba province ebele babenga ba province na Congo miroir ya Kinshasa bato ebele po bakota Kinshasa fo baleka awa soki tokangi bwe bakoleka te
ya hana yisididi ko mama badi nze yima yebeta badi mumafu mama me kuzanga kokonda kwa batu baba foni batutenir lelu yenanga mutu ya yambo donc mutu wanted ya hoilanga mama avec club ezala na kati ya mboka ezala à l'étranger donc na kolobela avec club ne voit même na mikila poto depuis 2002 2003 jusqu'à aujourd'hui mais équipe qui an ba de diak musine de beto bayak mais beto bayak chaque année to chaque quoi ta jouer mosi ya na temenengi mbetele koko yekwe mbongo mais ye ya mayela yise ya mayela mana munzele ba député ba sénateur gouverneur Willy Bitwisila kafungula nzila mene yise mambo mabadi muse jeunesse de adile akwa vote bawo bali kuna mali ku efuidi muse to organiser dia ensemble ya baba politicien ya mena sportif donc ikima twisidi kyao e hawili mu dynamique tanigini kubawo yisidi ingi yisi ya tele ku politicien mose mais yisidi mupilama yisitule kwa kumuse ya basensibiliser bakwetu bana bakatuka ma distraction bakatuka mambo makonda mfunu tokota mambo ma développement bazaene baou surtout jeunesse avenir d'embassi baba ba député bambasi baba classe daba kwetangi faut que betangi classe bakala manipuler kwa mtu ya wena ne kasala ko kimo mu province angetata wata makuhoya mbweni mingi men yukabukila merci tata Alain merci alors ndeko Alain mbonda ekolo na yepa na yo na bandi ete ebele ya ba Congolais o bazali kwa na biso na moment oyo pona bango mbonda ekolo ezali eloko ba okimba liboso soki okoyi ko yesa biso mbonda ekolo ezali nini. Voilà, merci beaucoup confrère Nangai. Mbonda d'abord ezali o balba na français tam tam. Mbonda ekolo ba Congolais ba Congolaises o ba kenda Kinshasa. Baza beaucoup pisa Kinshasa ba yebi magazine voilà mbonda ekolo ezali magazine d'actualité où il y a déjà presque partout. Alors, tato bimbonda au moins soki la kata tota kata ya Kwango la province ya Kwango na Kenge soki la ba village soki mbonda to lo kolé ezali kobeta c'est que ezali synonyme ya message mo quelque part message wala ko zala ya esengo to ya mawa mais le fils qui tant ki mbonda za kobeta mala na mboka mo boye muto lukai ba mbonda zo betama problème les autres makuna kati ya mboka na luka sango wana donc moni mbonda ko ezali message ekotaka pour la Congo mobimba ezali kaka pour la Kinshasa te ezali pour la Congo mobimba yango monti actuellement nous en kati ya province ya Congo beaucoup plus ya Kenge tuna motuna to pesa yo biano pourquoi tozali là donc mbonda eko beta awa na kati ya Kenge na kati ya province ya Congo voilà mbonda eko beta ma awa na kati ya province ya na kati ya Congo la kati ya ville ya Kenge c'est parce que au moni avant to ya awa d'abord biso to ali ba journaliste investigation mbonda ekolo la personne de Alain Dewa ata journaliste mo répété na kati ya Congo qui ça ba yebi to zali ba journaliste investigation to bandi na ma comme investigation awati avant to ya awa to ça na tourner mobimba ya Congo central si partout Congo central Mwanda Tchela partout to tambolaki pour le côté est-ce que réellement que la province ya biso ça la développer ou pas puisque moni so tambol chef de l'état a sa vision monga ba kazali mo bangé na idéologie na linga ba mo bangé na indusa ya nini PDL 145 territoires pourquoi ma développement local à 145 territoires. Mais projet le ça qu'on souffrir dans matérialisation. Matérialisation nous ça qu'on souffrir c'est parce que nous ça qu'on manquait ba leader moko on va accompagner vision chef de l'état. Parce que c'est pas avec un bâton magique le ba robeta pour ça là que programme on les a matérialiser non. C'est à travers les autorités que nous avons dans la province. Province de Congo dans l'autorité belé. Avant de commencer pour la province de Congo après tourner de ça qui a Congo central les cas qui a tourné qui tina idiofa. Donc il tina qui quitte. Donc même si on va massimani va partir va quitte tout tambolaki. Mais le auto na Congo pour que total est-ce que Congo doit souffrir la matérialisation et le développement pourquoi? Qu'est-ce qui fait que le Congo se développe? Na côté encore plus loin Congo ça va leader rebelle. Parce que développement en province c'était mondial faut ta d'abord bisomoko. Le oyo ba jeune génération belle jeunesse c'est ça qu'on souffre comme le oyo ba marche puis ba politicien ndenge na ndenge otobenga ba politicien malette na ba politicien ba aventurier akwa lelo asengi ba population bo voter ngai bo tinanga na ba hémicycle bo tinanga na ba institution mboka lobby na ko répondre positivement mais to mituna tant que to voter ka bango ba kenya ba institution mboka nini ba saka par après pour que population azo sengo population c'est la 5000 francs t'es pas politicien. Population c'est la poloté. Population a besoin que ba problème o ya zanango politicien o ki la kata ba hémicycle o bunda pour que azwa esengo.
Et à travers le programme de développement local à 145 territoires, tout le monde a route de désert agricole. Donc, on permet que, ok, même la province, même la Kwango, ok, ma popo kabaka, ma katikuna, et ça va Kwangolais, belé, ça va courager. Mais là, on sait la bilanga kala, mais là, on sait que la Kinshasa va comme un porteur. Parce que dans le Kwango, mais ça les alités. Dans le Kwango, on sait la bilanga boy, pour abîmer sa biloko et comme destination, ils allaient passer. On sait bon réalité. Mais il y a des politiciens bien réputés, autour de des grands politiciens, depuis le temps de Mobutu, il y a Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila Kabange, comme ce que le vrai Tshisekedi c'est la période il y a Félix Tshisekedi Antoine. Est-ce que les politiciens ont au Kwango yebi ni basa ko sala kati Kwango? Est-ce que bazali ko sunga Kwango au kino le OK Kwango province Obima c'est la morgue moko? Est-ce que les politiciens là bazali ko sunga province Kwango au soki na ville à la kati Kenge baza même pas na stade ya Pamba ya kobeta balle? Sinon tu ko anticiper question ngai au présenter déjà aux Ezali Mbonda Ekolo Ezali awa eye ebeta Mbonda de manière que ba Congolais oyo tu koyebisa bango o koyeba préparer ba téléphone na bango si ils ont des questions à poser à travers tout le monde la réaction bango ba téléphone pour ba que radio le coq na yo d'abord partir Kinshasa Ezali radio e kangi province ba Kwango mais awa walelo autorité réacteur ba réellement que est-ce que ba Congolais ba Congolaises ba associer à Kwango à travers émission au ba réagir ba benga to répondre là-bas désirata la bango voilà ba fidèle auditeur ya radio le coq on ndenge biso to benga bango ba décevoir biso te to bandi te bazali belé ou bazali na biso na moment oyo alors Mbonda Ekolo soki ebeti ezalaka message ozali na kati ya chef lié ya province ya Kwango nazasi ke obeti déjà Mbonda osali tour ya province analyse na yo ezani ni par rapport ya oyo moni voilà d'abord bandi ko comprendre biso ba téléspectateur faut ba émission auto sala et sur le en direct de radio les coq aussi et qu'on le capé en direct de la télévision à niveau à Kinshasa oui voilà. Na continue la province à Kwango, na yeko mona, en tout cas, dans un désolé, dans un regret makasi. Yani les sous. Province à Kwango, en tout cas, ils ont souffrir pour le développement lango. Ils ont souffrir pour le développement lango. C'est comme si les provinces sont abandonnées. Abandonnées. Or, les niveaux provinces où ils allaient, quand on a une institution en Mboka, tout le monde a que il y a des Kwangolais et des Kwangolaises au Bazali toujours peiné. Chef de l'État à l'Union sacrée, mais c'est comme si on a une province à Kwango. Professeur Kwango le président de la dynamique pour le développement du Kwango le baki asa makasa ba sport alors même sport à la carte professeur Kwango a la kenga comme la football awa la carte kenga et robeta na stade nini pour le mutu asa na Kinshasa alors peut-être ya kufeli maman la carte ya mboka moto popo kabaka pour e be mana ele popo kabaka il faut au moins ba ngolo ba bototi et comme à la carte ya kenga pour que tu la morgue mais combien de territoires aux la carte ya Kwango jusqu'à les autres souffrir comme ça même ta morgue pas est-ce que ego koma nanu donc ça veut dire que Kwango est à souffrir d'un manque de leadership à Malamu. Malgré le honneur comme on a oui, ça manque on a découvert la carte Kwango la monnaie réellement que notre bête bravo la autant à commander de moment l'autre là, en tout cas remercier la féliciter parce que Mbonda tout là comme bon à Motuti, ah tu es ni frère ya Mutumoko bete. Donc Monika Moko. En tout cas jusque là la carte ya la Kenge tout le professeur Kwango la Monika leader mo rappelle 5 sengo. Ah, au bout, il peut y avoir des bon, d'abord, je parce que ils ont mérité d'abord un diplôme de mérite au PSAK. L'honorable Jonathan de Soukawata, président du parti politique à ABG. Et la CPD encore comme on l'a dit, Alliance de bonne gouvernance, de bonne gouvernance à travers son secrétaire permanent, secrétaire général, il y a géré le parti au quotidien, Aimé Pascal Simangia dit, Bifoulou. On a vu qu'il y a vraiment la Katia, Kassongolunda, avec les presses de Kassongolunda. Donc, la continue la Katia, province Oyo, on a découvert qu'il y a Morgi Moko, Mogwana, Ezali, Morgi, Ezali, un vrai, il y a honorable Jonathan de Soukawata. La Tambol Natala, est-ce que la Kenge de Osonga, les ponts aller dans la voiture qui par poto partout. Nazali car était obligé pour que vivre la Mboka la Mangaï. Congo Zali absolument Congolais tout. Congolais est libre pour vivre la province tout au monté mané lingi. Donc je peux venir aussi dans Katia Kenge ou dans Katia Kwango, dans le territoire Mokobwe, dans s'installer dans les botans dans la vallée pour cela ça va comme Nangaï parce que c'est le Congo. Mais ce qui est dans Katia Kwango, exemple la routine la Libanda Potonné peut-être là-bas entrepreneur ou bien la Zuba Nikonanga sur la Katia d'Ivoire qui tient ça to que la Kwango, to vendre api. Mais je trouve maintenant que dans Katia Kwango, et ça hôtel Moko en tout cas et patenga dans dimete que hôtel eux qu'on a exposé la Katia Kwango to la Katia Kenge. Mais l'hôtel n'a pas hôtel de niveau 5 étoiles. On a confort moko a jamais vu la Katia la Kenge. La félicité édifice aux alliés à moi Mboka Jonathan le Soukawata honorable à la simple député. D'ailleurs encore pour aller plus loin au sommet au la Libota la Katia la province de Kwango ba la Fuatanga la université.
La quelque chose fait la popo kabaka ngana tamboli presque la kwango mobimba. La qui découvrir c'est que oti musika non nazali journaliste ya investigation on appelle la mutu jale loté mutu appelle ça ngape mbongo té na c'est pas ligne comme la présent il y a dynamique pour la province de Kwango lobi ke bango ba beta mutu maboko mutu asali musala malamu et ngai personnellement na kotambola tambola ba réalisateur avec mon équipe et je trouve que na kati ya Kwango ont souffert le développement c'est parce que les hommes leader malamu té ba sungi Kwango mais mingi bazali premier chef de l'état et c'est comme si ba message mingi comme pas chef de l'état té bazala pour la jale le bazobomba ba vérité cachée et nazo se roule d'abord que rabike il faut balabala eloba baba le basave c'est quoi chef de l'état aluka tout na réellement baba la balingi nini alors Kwango bazana besoin réellement que ba mona matérialisation ya programme de développement local à 145 territoires ba probato bande ko bazali mingi premier chef de l'état bazo sunga Kwango te or ezaba ba leader bazo sa misala ki toko na kati ya Kwango on a moni atongi hôtel ki toko na Kwango atongi morgue na Kwango atongi ISP na popo kabaka donc je trouve que il y a des gens OK il faut au moins ce batabon bazali 5 km à Kwango ba sangani c'est possible Kwango et se développer au lieu que ba comme ça ba jeune ba comme ça ba marche pe la bango du coup ba 5000 francs du coup ba polo avenir ba jeune comme sombre au coup ba jeune mingi le atangate ayebi métier mo dinga benga bon ba vagabond mais or ba politicien la biso ko sur ba jeune wana ba centre d'information ndenge pour que lobby ba jeune wana ba comme ici la société mais bango ba so utiliser bango beaucoup plus comme ba marche pe la bango ba 5000 francs pour ba voter ka bango donc ce sont des choses réellement que mon décote de tambola pour le koluka ko dénoncer biloko wana tombo la jeunesse à lobby parce que Congo lobby peut bonga il faut tous les jeunes au bakozala capable à défendre tout peut qu'on relève ce qui lobby ngana ngana tout ça bon moité est-ce que au sali tour ya ville mobimba la tamboli ville à Kwango au tamboli Kwango mobimba pe au tamboli pe na ville à Kenge mobimba la tamboli Kenge na biso ke na tamboli la Kwango et na ba élément même ils sont OK na Kwango tina niveau même ba wamba ba popo kabaka OK kuna ba kasongolunda j'ai tout. Voilà, na kozongela yo confrère Alain, l'état na kende pas ya papa Mathieu, yepe abisa biso mission na ye awa izanto mission dynamique na ye awa na kati ya mboka ya misala na kati ya province ya Kwango pe précisément na kati ya ville ya Kenge ezali nini. Oui, mission na biso ezali ndenge na uta ikoloba to sali dynamique pour le développement du Congo ezalate basé na Kinshasa et kita na kati ya province ya Kwango. Province ya Kwango tant que ça dynamique pour le développement du Congo to bandaki to kotaki en contact na notre gouverneur on a pesi mbote sika azali azako landa biso ya wile bitu ici là na pesi mbote ayebi mungongo oyo par téléphone malgré boye oui na bomwana peut-être mais lelo to zwaki ta ya okutana te mutaliboso na solola kinaye en tant que représentant ya biso ba Kongolais nyonso tout awa na kati ya province na biso na sololaka na ye na informaka ye naza président dynamique pour le développement du Congo pour nous soutenir bolamu nyonso tout ya province na biso malgré nous sommes résidents à wana Kinshasa toza wana pona kolandela pe ko soutenir province na biso ya Kwango soki tokiti awa tokiti poto banda déjà ko lakisa ba Congolais na ba Congolaises o ba yebaki déjà dynamique o ba lekala na Kinshasa et surtout vacances l'année passée ba participer ki na presque ba 5 réunions pour mena ikalanga hetsata ya mahata mana maputu ikuenda ikueso sanga mona moyen de vivre bana baluta mo série d'années passées mo vacances ba participer ku ma réunion ma dynamique pour le développement ya bakamba de vision de dynamique pour le développement bisima wanga hana bakala bisifesha hana bakala bisitembo hana bakala bisika ungule nzasi mwadi bisika songolunda n'en parlons pas batu bala ou bakala biso popo kabaka mona comité de dynamique pour le développement du Congo mwenanga tous les 4 coins tous les bana ya 4 coins ya province ya Congo donc na bandi ko kita pour cahier de décharge nangai ezali nanu pour le moment ezali nanu moi passé pour nazozonga na mikili apoto esika na kena koluka alors yango na mona kina yana na capitale na le capé na radio le coq o na yoka kiango sankaka na ba natif ya Kwango pe ya bana ba représentant dynamique quelques membres bazalaka awana province baza mingi awana capitale na biso ba Congolais ba yebisaki ngai radio ezali na lingaki na leka na yebisa bango ke na zali na za pona dynamique ya Kwango te na vandi wana yango na yeko lancer appel message na ngai et comme na premier monsieur premier citoyen ya province qui est
gouverneur de la ville na mekai kosenga na ba proche na ye ke naya nakuta na ye na mona ke ekolia ngai temps yango na yaki peut-être na nzela émission oyo malgré akoyi pe koloba ke non les cas boye na mona yo po yebi biso be tubayaka ye hoile mobu yak be tubayaka identité ke be ke ko disi amakale i richesse truena diao mais province za bokwa zita ko développer alors ici il a lancé par appel wa premier citoyen busike poya comme ça kangwa kaza yene dynamique pour le développement hana diena di la ko soutenir ko yandika yandi pour wan tete wa mu province to la soutenir mu mamambot mamambimbi kato mamambimbi to soutenir mako politicien ou bien commerçant homme d'affaires homme longue soko sala mama be cause la dynamique te soko sala mama malamu il faut la dynamique ekoya mikolo ekoya to ko annoncer na yepe ko annoncer bino dans la émission ya radio na les coq bana bokwango luzaande à partir d'aujourd'hui année prochaine le 5 mai ceux qui na bosanité oyo bande ko na biso bakufaka na 1997 et ça le 5 mai so na bosanité le 5 mai le 5 mai dynamique pour le développement et bandi ko salisa ba anniversaire to banda ko uta batutu bazalaka na mikili ya poto bato na kutana na bango na bamboka na kenaka na poto boye ba ke ba délégation e banda ko ya oba kozala na ba moyen ngana sana mbongo te mais nazana mayele ya ko bakisa implice makambo ya bale ya sport na mboka na biso sport en général nde nazo ya nango na likambo ya bale za promesse obiso pe to simbi déjà donc nous ozana osali promesse et pas ya population na biso tozalo ka ba témoin bino boza ba témoin population baza ba témoin et loko bakosimba naza kozela autorisation ya premier citoyen ya province qui est le vieux Bituisil avec beaucoup de respect maintenant yenanga ouvert yise mabadi sauf imprévu ezaba leader moko apesa ki biso assurance toko banda tournoi ya football mikolo ezali koya toko kitana 4 ko ya province o tugidi kuputu ane kusika bukisi tout ça là a tourné des 4 provinces pour na ko sensibiliser ko sala be équipe donc ikuisa ezala na tembo na kokoma na tokoluka banani tokobeta nanu tokobanda na tournoi wana ekozala accordé na fédération ya mboka na biso oye kamba makambo ya sport na ministère ya sport ya mboka na biso ekokamba pe tango tokosisa tournoi wana nde tokoya ko installer oyo babengaka entente. Ça veut dire entente wana entente provinciale. Quand on dit province bena wao. Mais les seules provinces où on a entente kaka province ya kwangu. Soni la bukala mena iyo ila ngoili wa avec club ku Congo pe ku étranger. Mais mon province yemen makambo abale zate et ça linga ipasi. Merci pe na bakonzi ya fédération bakolande mission yo ndenge ba accorda kingai. Merci pe na ministère ya sport au kalamingite tozokende kotika lettre na biso o esengeli pona organisation tokosala na tournoi ya football. Merci pe na un politicien oyo andimi na nzela ya parti na bomba kate ngai naza banki te ngai na lobaka naza muyaka civilisé. OK? Mahatamane kwenda muyaka moko te akotisa liboko na posa pesa ngai moko yenda kuna putu wakatu mais fort perso. Donc merci na parti politique ABG oyo bandimi ko soutenir ngai pour tournoi ya football ebetama 4 coins ya province bandimi ko soutenir événement wana mikolo ezali koya soki na uti voyage na kozonga na kotambola na tala ba cité na biso nyonso ya minene esika ba mission ndenge tolobaka na ba mission nyonso tu na kokende tokuta na bango topesi bango ba ballon tosali équipe ya football tosali ba comité tozongi tango tokozonga tokotia date pona tournoi wana ebetama alors tournoi wana ekobetama kombo tokozonga lisusu na radio awa tokopesa yango kombo après suka nango suka tournoi tokozwa ba joueur wana bakuta na province tokoplacer bango na Kinshasa na ba club net club imana na ba club ebele non ba club makasi ya mboka ya ba club makasi ya mboka po ekozala première fois histoire donc histoire diane menabu hikelenda ku et ici batela Papa Mboso gouverneur de la ville Willy Bituisila ya André Kimbuta tozalaka nayo pembeni avec club na kati ya comité ya Anatole Kikwa
tozalaka no na kati ya comité avec club honorable Flori Mapamboli oyebini na salaki pose à la président avec club voilà nga epezaka parmi ya batu oyo bapesi yo pouvoir Mouvé club tokala yange yemen il a l'hôtel benukule ho ile bomu yak le sala quelque chose Moussa Mabadi makota support en général de kota mu province ya ben yenanga bras ouvert italomba soutien de ben Moussa tokodisa Mabadi ya wili bitu ici là mwepo kengei batu ba remplacer ngei ya sonika mikande ekotisa projet Moussa tokodisa Mabadi babus ngei wenanga génération de ngei jeunesse ditautal fungula moku comme ça tuisa tokodisa yakodisa manani Mabadi kwako. Merci encore une fois na parti ABG bandimi ko soutenir acte eloko wana to soki na ABGT to zoze la partie ya Papa Mbosso na yo moko implication na yo dynamique pour le développement du Congo et suki kaka awate et suki na ndako ya Congolais na Congolaise ne so akosala eloko ya malunga ho wasala kimeke bien tout élément ya mona tizine to kwenda za putu to kutana ya bakwetu bao to hoilama tutambula ya zine dengei betu ba to soutenir donc maintenant ya bras ouvert yenanga bana bokwango lulawa luwidi buna yibatele bafumwe assemblée provinciale wa betu bafungula ntima bangiamba imene yeko enemi wa bao yeko enemi wa mutu konti mutu unatel yikuisi bima bileka la salo kwangu yikuisi ya makameraman tu filmer biao tu songile bia monde entier manaka hoye tu luta pe ko radio diade radio lekok tu kusi hoyilam donc porte ça ouvert pour na bana nyoso tu ya kwangu na dynamique pour le développement du Congo na sengi na bango nyoso tu ba leader nyoso bango honorable député mutalo bateke o yandi muto parti pris jamais dynamique pour le développement du Congo moni kombo toza kobenga mutu nyoso bosanga na bino nyoso ba wili bitu isila bialusuka wata bango nyoso tunazobenga bino ba sénateur Mangiadi tozobenga ba honorable Flori Mapamboli ba honorable Bazebele ba mususu ba kombo na maîtrisate donc dynamique pour le développement du Congo eza kotale la bino toza bras ouverts tozoko zela bino ensemble biso nyonso tokotonga kwangu botala ba province za musika ya Kinshasa ndenge ezoko développer pona nini bazana ba union na bango mais bokutana na bango na parlement pourquoi pas biso yango nga mwana bino na makambo nga na za makasi nde na ye nango makambo metu musi territoire de bois tukatuka mama tukabasa ko manima lelu to ekwenzile tubakidi chance lelu tuenanga ya chef de l'état we kuntwa ya présidence ya mboka ya tene betu kena mona kase betu ba ubeluba betu tubayaka betu tubanoko babao il faut to profiter to sala appel so ki bisono to vandi to zak ini tuele to lomba to lombene réunion tutazola wotuwa betu délégation de betu katuwa bana bakala kontwa la délégation benu ba honorable député ya betu ba sritir makulu mamu province lumona kasala ki moske bien donc tukatula mambimbi tukatula kuyinana tuende kuntwala muse kwangu de betu munga ndila to bonga mamba to bonga kura tala kura de tuyok mais kuna kasaidi ipelanga kuna katanga dipela ya bakatanga ya balu betu kulukuma komo stotuka kuma stotuka betu kulu kulunda totuka ya betu ebao comment c'est possible bao batoma betu totomiko bana bokwangu lufungula meso jeunesse de kwangu il est grand temps to batele bafumu betu bakulu bakwangu bakala kime kimosi ba hoyanga iguma kentere wo kwangu bakatule kuyinana ho baketu baba kwela ibaba kwela tumine ba yinani baba kamba ne fini ngenketu ya province ya kotuka mene fo yetunga province ya mena yetomisa kwangu diama voilà baba kamba fini merci beaucoup na yo papa Mathieu. Merci de comprendre que dynamique ezali na ya kolobebele na mikolo ezali koya comme ça to organiser ba tant to kolobelango pour la sensibilisation pe makambo ezali koya. Voilà ezali ko rappeler na ba auditeur ya radio le coq du Congo pe na ba téléspectateurs bazali ko na biso na nzela ya télévision pe ya YouTube que tozali bongo na mesa ya radio le coq du Congo et pas iwapi tozali kolobela sur analyse ya apport ya ba politiciens congolais pour na développement ya province ya Congo pe pour na kolobelango na zalinga mokote na yambi bongo papa Mathieu
Ngumba Wazali Bongo, coordonnateur il y a dynamique pour le développement du Congo et longo na on azali ko bien bongo confrère journaliste na kombo ya Alain Dewa Wazali DG ya Mbonda ya Ekolo magazine d'actualité. Alors ndeko Alain nazongi pa na yo koya na bino awa mission na yo awa oye Mbonda na yo eko beta na kati ya ville Kenge na kati ya province ya Kwango oye na soutien ya nani? Bon, d'abord dans un journaliste d'abord un vrai patriote. Natambo la raté, na soutien Motu, natambo la soutien à Congo. Parce que beaucoup plus vision à monde écolo, les alliés y a d'abord exprime qu'il y a patriotisme, amour de la patrie et qu'on crée exprime un civisme pas congolais en général. Parce que sans civisme, sans amour de la patrie, c'est difficile pour que les Congolais aient la valeur il y a RD Congo mboka oyo, ba ko ba tikelanga na yo. Oye olobi oya esprit patriotisme ndé tambusi yo siko onde bustala otondima yo nanga oyebi do journaliste tato mener ba investigation tout ça musala pour que congolais aille bandé ni mboka les ko tambusa ba to pesa congolais ba information moko sur à temps réel donc tu zakati ya plateau na yo radio lelo oyo to bi ke ba ko ba information moko sur à temps réel voilà bazali ko ba information moko sur à temps réel siko yo ba province ezali ebele pourquoi osali ka choix ya Congo. Je vous avais dit que bien avant tout comment la province ya Kwango, on a d'abord tourné mon nez la Congo centrale, la Sisi c'est Congo centrale Mobimba. Et avant encore au coma, on a les canards qui coûtent. Tu connais qui Idiofa, tu connais qui quitte, tu connais Bulungu, tu zogi qui ça, c'est que tu es sur la Congo. Et si l'idée de faire c'est que tu as d'abord mission au Mbondeko en qualité de journalisme, au Moussa Salaka, tu connais la province tout Toyeba. Qu'est-ce qui fait que le OYO, programme de développement local à 45 territoires, ils ont souffert de la matérialisation? Est-ce qu'il y a des problèmes? Il y a manque de leadership, pas mal, le leader malamou, ou bien il y a des problèmes quand il y a Congolais, à l'unité que visionnaire, chef de l'État, ils ont la matérialité. Si vous avez une investigation, après avoir causé un résultat, conclure, donc conclusion à une étude de Sali. Est-ce que aux Ouakata et pas à moto monique faisait et pas naé to politicien monique et pas naé ça ne va pas alors que Azali n'a point mogo à ça fait quelque chose et pas naé au pouce na pembe na ça y excellence to honorable na outil pas naé tala on a moni stoko yuko sala bu est-ce que Azali na capacité pour sala moto sala rango. Vous savez que le Oyo congolais d'abord en général a comment vivre un esprit séparatiste. Ba ka kabiso na soka sa monde ko beta munda monde beta ma partout ba ko kabiso ba o bazwa chance beto kuta to za ba député beli ba ministre to kuta la kapela bango to solo laka to tali saka bango mais eza aussi le autre le baké et là so ba Congo ça d'abord nini haine jalousie na esprit à division nous ba Congo parce que tant to ça la ba investigation il faut to ba bi la lingala ba le baka so moni l'idée sous nyama o alia ka l'idée sous azalaka katia l'idée sous Nyama o alia l'idée sur zakaka l'idée sous. Donc Congo est à souffrir quand on a congolais aux hommes na biso moko o tozali. Le oyo tato baké. Pour que Congo le bien meilleur, il faut te préparer à venir yaba na lelo. Mais disons exemple là, exemple le là ba pasteur na ba politicien lelo. Est-ce qu'il y a réellement besoin sur Congo à lobby? Moi je dirais non. Parce que majorité ba congolais lelo oyo. Parce que vous préférez que ça jeunesse le ko ça va marcher bien là pour le sentiment là bango. Et son tableau va porter mingi le oyo. Ata zui mbongo, ata détourner la caisse à l'État, ata zui gagner mbongo na ndenge a ko préférer beaucoup plus à que ne kosoma ba appartement na poto que un retourner la province na yé. Ok, lorsque nous parlons de l'esprit patriotisme, amour de la patrie, mutufu aye baké. Et si prenons exemple ici quand ozali dans la baké na utaki na uta province ya Congo na Kenge. Na moni édifice minene oyo l'honorable Jonathan Besuka wata tongi maison blanche ya Kenge. Mais la tune ba histoire ici les Zamba. Zara matiti. Oui. Zara ba foulou. Donc les criminels qu'on appelle mutabobi mutu ya boki sikawala. Et après quelques jours de boyoka solobi ki abomaka mutu sikawala. Mais édifice oya tongi o immeuble qui toka tongi oyo. Ils ont déjà fier pour la bala Kenge pour la bala Kwango. Abi ki akobenga même mundele ou bien mutuma a outi la famille na bala na ba tourner la kata Kenge. Ba quel escroc là la té. Vous voyez, et ça esprit de développement. Mon école est à la besoin ni le mon école est à la besoin. Programme de développement local à 45 territoires, il faut la matérialiser que par les Congolais d'abord. Et les Congolais, la Mouta Moutou, aïe, bakozwa Valeria, province naïe.
mututu ayebake lelo oyo azali député lelo oyo nzambe akomisinga exemple pasteur mo répété au lieu de bagène na déranger bagène na comme ça gène ba marche pe na ngai pourquoi pas nous même 50 gènes au lieu kabla 5000 fois mais na former bango na komisa ba couturier na komisa ba maçon na komisa ba informaticien et lobby to za na Congo moko meilleur. Vous comprenez? Ouais. Aussi jeune aux qui délinquants jeune aux qui initier la société au former au commissaire ici la société pour que lobby azamalam au tali le bamboka toke même bamboka kuna moi je peux dire que non à l'époque Kwango, professeur Kwango, ou bien grand banque en général, et bien là, qu'on bimisa ba produits alimentaires et belé la kitasa, masango, mika, miso et belé la kitasa. Mais là, on sait que la province de Rwanda aussi contre Popo Kabara la 4 kg bamboka kuna. Il y a des gens qui sont capables, ils sont forts, il y a conseil babilanga. Mais à conseil babilanga comme bimisa bilo qu'on zela nini. Mais retourne est-ce que tu peux voter kate, tu voter comme député babima à côté. Mais est-ce que les députés, même ici l'État congolais a comme la position de la route des aides agricoles, est-ce qu'il ne peut pas engager ces gens-là pour que ça va cantonner manuel? Ou il y a des députés là qui est bon, dans le cas des députés, dans le professeur de Congo, dans 500 hectares, pour ça, il y a un massango. À créer, à son président, il y a un ministre, ou Azali, membre influent dans la carte, il y a union sacrée. À quel là, ma belle est le territoire, à peut-être 5000 hectares. À combien d'influence si mon n'est pas ministre de l'infrastructure au niveau national pour que le ministre de l'infrastructure attend Zéla et Robima, tu la ferme là. Et aussi, il est profitable pour les paysans. On dit que le ministre de la Kota, ministre de Watangumba Kota, tu la ferme là, parce que la Baba Mouni de Kenya, tu connais pas là. Il y a à 10 km. Est-ce que vous avez possibilité de 10 km pour la grande route? Alors, ça là, on m'a dit que qui tient ça partout en province et comment? Non. Ambiance à Malamou, peuple, toute population topée, natif à province là, bah mis ça là, et qu'on pousse encore de plus, bah acteurs rebelles, bah côté à la province pour que, bah côté à niveau, agriculture, élevage et pêche. Mais oh, ma capote les autres stigmatisés parce que nous avons manqué de leadership dans la province là. Or, et belle bazo c'est si sur Mboka, au lieu que ba Lukaba aider jeunesse voilà, au lieu que ba Lukaba aider la province voilà, bazo préférer que Somba, appartement là ba poto, mais le ba kozonga à la province pour que ba qu'on sensibiliser ba jeune bo voter biso, bo timo ba institution. Yango, to bi ke biso monde kolo, to senga. La jeunesse à l'élo au Ebake, or qu'on relève le lobby Ebake. Il faut qu'on t'a la calé autotique, tu banni d'abord esprit, il y a 5000 francs. Tu banni esprit, il y a polo. Tu es que Congo a lobby et que ton namaka la biso à Congolais. Tout ça va valeur culturelle, ce petit dans les bossous. Congolais Ebake, vous allez marcher payer à mon touté, vous allez Congolais, vous êtes obligé de vous ça bon pour la Congo. Linga Congo, ça bon pour la Congo. Luka opta la leader oyo pour la qui tous sur la bango. Ba leader au moins peut-être que non leader tel Assel Malamou. Yebake Luka Assel Malamou. On le créer un esprit séparatiste entre les leaders. On le créer un haine entre les leaders. Lukabo sangana parce que ce exemple mutubo atongi immeuble à Kitoko 3-4 5 habiter le quoi ça qui veut tirer là to ko le kai habiter na place ko le kai en mode que concurrence loyale wala et mettre tramboka tout ça besoin leader ya ba province na biso le quoi la province ya Kwango et puis que ça ba grand leader ba ali on osenga ba ça la bon moko unité et sangisa bango ba leader tu ya Kwango bo sangana bo ça la bon moko bo lukabo bo sa province ya Kwango bo que Kwango est la province mo ya Kimia province ya Sengo province OK moi la Kwango alou la tête qui va la Kinshasa ça porter ben ay ba kina sur la carte ya Kwango et je peux aussi devenir une personne utile je peux devenir une grande personne na carte ya Mboka à travers province d'anga na makamala on a constat yango OK mon deko tambola kala province tout peut ça d'abord esprit amour de la patrie to bannir ba haine to bannir ba violence to bannir ba kamo ezali ba séparatisme to ça la bon moko pour que to luka to réaliser programme de développement local à 55 territoires aux alliés mon bagage une chef d'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà tozala ini to bannir jalousie to bannir haine penos au confrère aller ça va comportement aussi hein. Voilà changement de comportement parce que ça yango ezali passé. Voilà ezali passé na yango to fongo déjà téléphone yo ozali na posa au participer na émission o na motuna na yo to pe réflexion msusu to beta lisolo ya développement ya province biso Kwango. Idée na yo ekozala bienvenue na yango obengi biso na numéro 082 44 92 240 082 numéro bomesana déjà 82 44 92 240 soko ozali na posa otuna ndeko ale motuna azali wana ko répondre ozali na posa otuna papa Mathieu motuna azali wana ko répondre alors na ke pa na yo papa Mathieu soki ozali na posa toyambi déjà ndeko moko na nzela ya téléphone ndeko allo. Bonsoir. Obengi biso ape kombo nani?
Au moins déjà comment je préfère garder mon nom. Oui. Na contribuer nan pour na émission na. Merci. Jusque là boloba qui apport il y a pas politicien pour na développement ya quoi. Ah. Mais entendre parler bateau bazana plateau jusque là balobi na apport il y a pas politicien té. Entendre parler bateau bazana na plateau balobi na nous sur apport il y a pas politicien té. Oui, ba pesi na apport il y a pas politicien té pour na développement ya quoi. Motuna na yo etunami epa nani. Papa Lento, papa Mathieu. Na DG ya Mbonda Ekolo. Merci beaucoup. Yé pour na question na poser. Apport ni oya na poser ba politicien ba pesa bisu ba manifester pour le développement ya quoi. Merci beaucoup. Deuxièmement. Oui, to Holanda. Tu ana eza lokola mutu moko na zepe saka DG ya Mbonda Ekolo. Oui. Eza émission pour le développement ya quoi mais a komi ko citer ba bien ya mutu. Atamboli kwa ngokenga moni hotel leki Maison Blanche cité. Est-ce que eza solo pour nanga tant que jeune azana kata kenga na lubi eza lukuta. Merci beaucoup pour la participation à vous. Pour nakata faut ba politicien na biso ba éviter conflit ya leadership. Oui. Et là ils ont ça quoi moi développer tes conflit ya leadership. Merci pour la participation. Moko ye banate quoi moi tu vas développer. Merci. Merci beaucoup. Voilà DG Alain ba oyoki bongo motuna auditeur alibosu ezali été alobi thème na biso ezali apport ya ba politicien congolais na développement ya Kwango. Abi banda ya bani kolanda ayoki nanu esika otolobeli apport ya ba politicien congolais na développement ya Kwango te soki ko bandela yango. Voilà, merci beaucoup là c'est peut d'abord ndeko kolanga nga participer parce que biso linga émission za chaleur boy. To ya kapoto sara musala ndenge sengeli. Na utako bandela tolobaki na baki ni bandela émission na baki. Na sali constant la province ya Kwango c'est comme si ba leader mingi o bazaka ta politique ba lingi Kwango te. Na baki baza absent na développement ya Kwango. Na baki on est bandé à émission peut-être ndiko kotala mo reta muki mais la début émission ta retourner question baki j'ai constaté partout à Tambo la carte province o ba leader est belé à province ya Kwango mingi pe bazaka ta institution mboka même la baza ba membre présidium ya union sacrée mais c'est comme si apport baza absent pour le développement ya province ya Kwango et na yuko chitenga biki na zo senga na bango bazala bon moko ba sanga na pour que ba luka développement ya Kwango na be ko détailler que o za mabe la beki non en général ba leader union surtout ya Kwango baza niveau politique mingi baza absent pour la carte de développement ya Kwango parce que le Kwango azo sanga même qui province lokola ville lokola Kengi les autres sanga stade ya football ville lokola Kengi la province de Kwango ezala moke kaka moko bon na ye na ndinga auto ya bimbali abaki likambo so ya biso kamba ba bien natali komba ba bien ozotanga ba bien ka politicien moko est-ce que utambo kenge mobimba nanga tanya sandeko na bin ndeko la ngai atuka na sepe na question makasi balobi musapi moko elongola facilité la motu bien oyo ngala tangi oyo na moni nazo senga pe ba politicien belé ba emboîter ba pana tangi te ke la coupe ça bien l'équipe ba bien ba noté belé non na biki eloko na moni lokola hôtel on a moni lokola ISP on a moni parce que la comme pour kabaka lokola morgue na mona tout ninga bimba ba édifice misatu eux et ça ba œuvre nani parce que ba œuvre tel la non non c'est vraiment une personne aussi à féliciter alors ce qui est appelé ba congolais et belé o ba longoli esprit séparatiste et que ba sangani ba ça lokola ndeko moko asel ba acte bongo so ba sali 4 5 6 ba ça ba acte bongo ba so longo c'est possible tous à Kwango moko e kozala et Kwango moko ya émergence Kwango moko prospère Kwango moko OK ba la Kwango ba congolais ba baza faire aux alakati ya Kwango donc il y a totalité pour tout kumisa mutu moko mais tous a besoin ba congolais tout ba ça ini pour que ba œuvre auto zali comme le pas lokola moko automoni et cela ata 5 6 personnes pour que Kwango et za Kwango moko ya Esengo. Merci na bandi auditeur na biso ici Kazali azali satisfait na réponse à OPC. Alors papa Mathieu na ye pa na yo. Koya na yo to koya dynamique na yo na kati ya mboka Kenge ezali na soutien ya nani? Koya na ville province na biso na kati ya Kenge ezali na soutien ya dynamique pour le développement du Kwango. Ezali pona développement du Kwango ya ngomoko il faut to kita tozo kende 2 ans dans quelques mois awa tozo ko kisa 2 ans il faut to kita na biso moko avant to beta mbela wana to ko beta ngo kana Kinshasa te to préfère to ya ko benga to ya ko beta ngo esika dynamique pour le développement du Congo ba natif nango ba uta pe to sali yango pona Kwango to sali yango pona province musute yango monaki yango to lingaki to kita awa to beta yango na ye awa na soutien personnellement il y a dynamique pour le développement du Congo je crois bandeko yo bazali ndinga
place yo ndeko journaliste nabengaki yo mpona mi se présenter omonaki ngai nazalaki entouré ya bamembre dynamique oyo bavandi na kenge awa bana ya 4 coins ya province na biso oyo bayaki mpo bayamba ngai mpe bayebaki programme na biso ndenge ezali na ya kobeta mbela epai ya premier citoyen ya province na biso Willy Bituisila, pourquoi pas badépité pe na basénateur badépité provincial oyo ya biso pe badépité national oyo ya biso oyo bazalaka na Kinshasa bayokaka ngai gouverneur ayokanga plusieurs fois tango dynamique esalami moto liboso na bandeli lisusu oyo ayokaki mbele na biso dynamique ezali son excellence gouverneur de la ville Willy Bituisila a répondaka ngai avec beaucoup de respect nazongiselaka ye mpe apesa ngai rendez-vous malheureusement tokutana te yango nde na ye boye nasengi na beti porte na bafaçon nyonso bafungoleli nga porte te mais naza na province nayebiki azolanda émission oyo ata ye alandi te baservice bakoyebisa ye azali awa soki mpe apele ekokota tokoyeba kokutana ye topesa ata mbote ya pamba mpona kosenga ye misolo te oui tozali mpe bana soki mpe ezangi tokoki mpe kosenga ye mabe eza nango te toye na makasi na biso moko. Voilà, to boye na makasi na bino moko allais-je dire. To kotanga ba message au côté libiso ya liboso le biboye. Bonsoir la radio. Na komeli bino depuis Mukisi. En tout cas, chers Congolais et Congolaises, tozana ba joueurs. Bazo sepela makasi pour activité wana. To sengi na ba politiciens ba appuyer yango vraiment ezali bongo ndeko Samuel depuis Mukisinde akomeli biso yango message mususu le biboye. Bonsoir ponanga biso to voter bango bakosi biso papa bakenda koluka ba bien na bango moko en attendant to zela appel na bino to ba message na numéro moko 082 44 92 240 to zali bongo continuer émission na biso o malembe to zali ko komanda na suka po radio ezali likambo ya ngunga na yango na yeko tuna yo papa Alain oye na ba investigation au sali siko ba résultat nango toko zala na accès na ndenge nini donc na moyen nini oyo biso to ba to yeba ke papa ale makambo wa mu na kwango alobeli yango na esika songolo toko sala eloko nini poto kende to mona yango. Voilà, merci beaucoup. Je crois tant on a l'équipe on la carte ya radio les coq c'est que na confiance à radio on a vu que kwango mobimba ba na radio oyo. Même si d'habitude que quand on m'a la radio au pays mais c'est temps partout oui. Et en qualité là comme journaliste aussi émission dans les Canara chaque jour dans 5 chaînes de télévision à la ville province à Kinshasa bah qui s'appelle Bimbo École le magazine d'actualité puis bah on va na sous qualité et les canaux YouTube ça veut dire c'est quoi souci ezali nous en qualité de journaliste tout ça va communicateur tout peut sa communication de manière que et atteindre objectif et comme la autorité en boka là-bas investigation on a mené donc ça la émission même ça spécialement autres alliés émission la carte émission on a le biningabi quand ils ont souffert d'un manque de bon leadership c'est ça veut dire c'est quoi tout ça qu'on interpeller ba leader au bazali ba soit conscience ya kolinga patrie ba soit conscience ya kolinga Congo parce que ba congolais bazala besoin de ba vivre errer la carte ya Congo ba congolais bazala besoin ba mon la que Congo qui toko et surtout beaucoup plus que tout ça programme de développement local à 145 territoire ming bazali aussi mieux placé ba institution mboka mais côté la Congo la miso Congo ezosanga même courant égalité mais tout le monde est capable de coller la même là niveau bah gouvernement niveau de l'autorité bah niveau de l'état même niveau il y a soumis de manière que Congo aussi est bénéficié de infrastructure donc ça déjà qu'on les lève tout les lèvres parce que mon tour le radio te mon tour le TV te mais biso du monde de ça tant ya sur la TV oh bah cause la radio tout côté la chambre la bango tu ba mitu la bango bah ko yoka ke biso oh to tambola ki to monde que Congo azo senga réellement que il faut à développer il faut ba cause yamboka ba tiali sur la Congo ba ki azo souffrir ba infrastructure Congo azo souffrir azangi bayi Congo azo souffrir azangi courant Congo na ba congolais ba congolais ba besoin Congo ezala province moko e ko pesa bango est ba réellement que ba capable de vivre à Congo pe ba capable de kuma batu sur la carte ya Congo. Olobi otamboli ville à Kengelelo. Au commis précisément ba place ni. Je crois nous répéter nous ba sous absolu to kenya ke tiba popo kabaka tiba kasongolunda to komi to komi. Oza mbonde ekolo la biso mbonda ya province te mais mbonda ya ekolo. Ya ekolo Congo. Ya ekolo Congo. Donc les aliments na sozo beta mais quatre bibale bisobe bazamba bamboka to zakala pour luka total esika mabezali to beta mbonda de manière que to besoin ba leader bazala ini to besoin ba congolais ba carbonaté ba congolais faut la bomoko parce que les amundel ta route talibane pour tonga Congo te le autorité li kapto bini apport ba politicien
pour la province ya Kwango. Mais c'est que peut me construire beaucoup sur ça ce qui te remettre le solo à propre ba pasteur. Donc yo tambola. Mais oui, tu regardes ton tir na musala na yi. To yebi ke ça ba pasteur na ba politicien ne ba tout, bazali ko bomba pe mboka, pe bango bazali la capacité ya ko bongisa mboka. Mais actuellement pour lui ba politicien belé bazo bomba Kwango. Bazo ça pour la bolinga Kwango te. Bazo le abonner na bango. Bah comme si la chaîne minga marche bien on a dit que tu connais beaucoup plus à éminaba esprit à interpeller batou tout ça amour il y a patrie et le reste c'est la chaîne parce que esprit à civisme bah que sans mentalité malamu mentalité les alikaka population même yo muto ça ba exister mboka ce que changer mentalité on dit que on s'allie mis sur l'état le quoi on a beaucoup de si que naïba misura l'état te misura l'état on a vu moi muke na bon ça va venir ba caniveau misura l'état on a vu et bien pour la musala na sala musala wana to changer mentalité to tiki fraude to tiki ba surfacturation esprit ba surfacturation to tiki esprit ya ko détournement et ça capable to to gamer province ya Kwango et entre autres ba province ko koma kitoko pelobi congolais olongwe Kwango qui vivre na Lubumbashi Katanga pa Katanga a vivre na Kwango abi na kila Kwango na sala mboka o ba to vivre na Esengo. Voilà, merci beaucoup. Bako vivre na Esengo. Na ke pa ya papa Mathieu. Papa Mathieu, tozali bon ko poussa na malé na suka ya émission na biso ya poka lelo o esangisa ki biso. Na yebiete na nyoso to lobeli. E kozala na conseil bino en tant que dynamique o bo soutenaka. Ba o basala kama malam. Par rapport ya constat au sali na kati ya ville Kenge. Conseil na o ezali nini? Et pas ya population o ezali bénéficiaire ya développement o ba politicien. Baza censé komema na kati ya mboka pe epa ya bango mo ba politicien oyo émission lelo e ciblaki. Oui, merci. Conseil nga na kopesa na ba Congolais nyonso tout na ba o baza ba autorité ba député, notre gouverneur, ba député provincial nationaux, ba sénateur na ba sénatrice na ba Congolais nyonso esika bali conseil na kopesa bango ya kozala bomoko. Tolongwa na ba comportement tozalaki nango lobby ya bantigité et même le côté na Kwango tozali porte ya Kinshasa ezongisa biso sima na sengi na bango à partir d'aujourd'hui comme ba Congolais que nous sommes tosali dynamique pour le développement du Kwango pour na soutenir malamu na bandeli lisusu na parole na ngai suka ba pesi ngai s'il vous plaît boyamba parole oyo pe merci na bandeko bazo koma bazo l'événement je crois ba konzi ya province ba yoki yango. Première mission na ye ko sala na province na ngai na ye na misolo ya député mon côté mais na moni ndako mapamboli na moni hôtel ya Jonathan Bialusuka na moni ndako ya Papa Mboso na moni ndako ya André Kimbuta na moni yango pona zwa ta image na bango il faut na zwa autorisation na bango na lobi boy bravo lelo tukobune butuklemeno kwangu muyakela bohile mono kokunzo lelo yisitula mu mafu madik isimona nzo ya pile zazi la kwemoni kameme bosuka wana te lokola ndeko na biso asali université inikine na province ya Popoka Baka na Popoka Baka na territoire mutu mususu atelema na Lombango akende na coin na fefo na suka na biso na tembo soki osali yango ekozala eloko ya malamu mutu mususu akosala eloko ya malamu province ya kwa dynamique pour le développement du Kwango na kokende wana quel que soit les problèmes soki nazangi makoki na ko revenir na bino ba député oyo pona yebi na Kwango na yoki déjà son il y a des députés au bazana ba mituka oyo na kosenga na kobeta porte soki bokangi porte na kozonga lisusu awa na koloba bobanga te nazali moyaka aza civilisé oyo aloba ayebi kokabola mabe na malamu soki na moni mwindo na koloba kote kuna mwindo zali soki na moni pembe na koloba kuna pembe zali bobanga te naza mutu ya mutu te nazali mutu ya Kwango naza ko soutenir na bande ko balaninga na sima na sengi kotelema manabino ba Congolais et surtout jeunesse tolongwa na makambo wana ememie lokote na Kwangu ezongisi Kwangu na sima tala courant le kabiso ke na kopela la ba province mosusu po batiela biso station ya Inga awa poto banda kopela ti ekende tina plateau ekende tina Wambalwadi ekende Kasongolunda ekende na ba village nyonso tu na Musamba na wapi na ba village nyonso tu na Nzamba Fwangi po courant ekoma kuna
ezali implication na biso moko bakongolais et surtout autorité na biso division epesi eloko te o mene musibwabu luyambola bima bina mene musikwangu hayenaha mene musikwangu yena musifeshi yena musikasongolunda yena musipopoka baka yenanga musi wangu balobi tozana hymne national pona ko citer biso tozaka na hymne national notre Congo sera toujours uni et gardera toujours son unité feshi kaemba kasongo lunda popo kabaka kenge qui forme le Congo bozolanda eloko esalaka kwangu biso tozana hymne national ya pays mais ya kwangu botuna ba province mususu est-ce que benaki awo kwa katu alors qui me qui a interpellé konzi mutu mena ye ko mbongo ye ko politicien ye na ko be ye mvimbasi ye na ko be ya dimension keno mbasi lo vote te ki ma yisi nati mambo mabadi lo telema benwenu lo roila mambo ya wili bitu ici là gouvernement provincial na sengi bo fongolela nga porte ba député nyonso tout nationaux avant na ya awa na bandaka na notre gouverneur merci tosuki awate toujours pe na remercier bino radio Lecoq na kotika te pour na citer na annoncer tous les sportifs kalamingi te en tant que molobeli avec club émission to lobeli avec club e banda koleka na chaîne oyo na mikolo ezali koya to ko annoncer bino mbote na bino na ba famille na bino. Voilà, merci beaucoup Ndeko Mathieu ezalaki bongo Wata Ngumba Mathieu azali bongo coordonnateur ya dynamique pour le développement du Congo. Alors Ndeko Alain to zali bongo cité déjà na émission na biso ya poko lelo maloba na ya suka ezali ni par rapport ya thème na biso lelo soko sala moi synthèse pour to bongo ko cité na mokolo lelo talaka radio ezali kambo ya ngonga. Voilà, merci beaucoup. Comme tu as dit, il y a apport, il y a politicien, il y a Kwango face, il y a développement, il y a Kwango. Il y a et c'est tout le côté pendant de Watangumba, le président dynamique pour le développement du Kwango, c'est qui est vraiment qui toque. Mais on a aussi beaucoup plus de politiciens à Kwango, on n'a pas la bango parce que Bango va diriger Mboka pour la province de Bino. Boye Bake, province ya Kwango, Oyo, Soki Bolingi Yango, appartement Ozo qui sont à la poto. Tu peux banda kamine no yotonga bamboka bapaya so botongi yango awa na kati ya Kwango et ko permettre que bisika o même zaki zamba et comme la lumière parce que botia bolingo botia volonté ya kotonga Kwango boye ba ke Kwango zali mboka ozo senga réellement que binonde ba autorité o bozali zinga ya ba konzi ya mboka zinga ya mokozi ya mboka tope na ba institution ya mboka soki bo pesi makanti bo pesi ya bwanya na bolingo. Et ça possible quoi échanger et soit image à malamu. La population, c'est la population. En tout cas, tout longola, tout bannir ba esprit ba haine, tout kaboli sakaba autorité. Oui, au moins la saka musala kitoko betele maboko. Ko bateke ngala saka muta oyo, ngala saka muta oyo, ba esprit séparatiste ça peut kaboli saka biso. Ko kaka ba ente entre ba konzi. Ko kangela ka pe bande ko porter so ba kutala moko pour memele information moka malamu. To linga Kwango. Tous à bon moko, tous à bolingo, mboka, et so senga kimia, mboka et senga bolingo, la volonté, et si comme on m'a bezali, l'ongola m'a be sala malamu, pour que Kwango lobi et qu'elle bosse. Ce Kwango est tombami, Congo peut est tombami, parce que ezali province parmi les 26 provinces ya Congo, et senga yango pe, ils ont chance à développement, mais ils ont développé na bana ya Kwango ni ba ko sala premier, ya ko luka développement la province ya Kwango. Tolinga Kwango na bolingo na bomoko de tokotonga Kwango. Tolinga Kwango na bolingo moko yango nde totonga yango voilà Ndeko Alain pona moto wa kozana posa atala ba émission na yo na en direct akosala ndengeni voilà tolekana chaque jour na Kinshasa bandeko bazala ba téléphone Android boyi ko télécharger application Blue OTT International tolekana chaque jour na Shalom TV na Miel TV na Absi Télévision pe na Ngoy Télévision et sur le YouTube tu allez permanent 24/24 OK kaka na YouTube komi Mbonda ya école officielle okozwa nyonso ya Mbonda école magazine d'actualité de la carte République démocratique du Congo souci Mbonda école ezali que Congolais azala fier de vivre na Congo tout la kaboka ba paya te bande ko na bolanda nga parce que tout ba na Congo poto sérieux ba français ba poma tonga France bongo ba nyoko maka ngalbe so toki Congo so que la France mutu to vendre la parité mais tout vendre la province mais ils sont fiers Congolais ba kenati ki tsa vendre la carte Congo ba vendre ba condition malamu so kiyo na ngai tolingi province ya Kwango.
Voilà, merci beaucoup na bino ba bolanda ki radio Le Coq du Congo na ba téléspectateurs peu bazaki biso en direct tozala ki bongo na messa tozala na messa radio Le Coq du Congo escape to beti masolo na matali développement ya province ya Congo et surtout mingi apport ya ba politiciens congolais na matali botomba ya province ya Congo. Merci mingi na bino bolandi biso to senga nzambe abatela bino kina to s'appelle la réalisateur mon to utale ki chassa salia Ingrid Mateta. Voilà. On sala ke bala na la télévision Ingrid Mateta zali wana. Alinga zambote na ya suka et longa technicien na biso. Voilà. Ce qui bo landi biso bongo na lolinga malamu na kuna na technique ezala ki bongo ndeko teze fungula wa simba ki technique pe na sima ya caméra ezali bongo Eric Mateta oyo wapi Ingrid Mateta voilà oyo wa simba bongo caméra radio ezali télévision te me bolingo mona ndenga ezali mais sinon merci mingi na bino ba nyoso bosali te émission oyo ele kamalamu situ pe boye malamu pe mosala malamu na bino ba bozalaki na kati ya mboka kingi po na misala bino pe kozonga malamu na ebete boutique misala makasi na kuna na mboka Kinshasa totume bino kozonga malamu et surtout biso to ebete koya na bino eza ya mbala liboso te wana ezali suka na biso ezala mbala liboso pe asuka te kasi tozana posa to développer belé ndenge bosali analyse lelo nde bo investiguer lelo eza pe na ba mikolo ezali koya susu boye su botali to tika ki na eta nini tozonga totala soki ekomi na etani na yango bonne continuité ya programme Radio Le Coq du Congo to zongi bongo na ngambo ya technique ciao ale dewa kaka mwana mama ale dewa kaka mwana papa ale beta bonda ekolo mwana mama ale beta bonda ekolo mwana papa ale beta bonda ekolo mwana mama ale dewa kaka mwana mama ale dewa kaka mwana papa ale beta bonda ekolo mwana mama ale beta bonda ekolo mwana papa imuno kibeni fumu senga dia fulama ya loma mpewa longo mumeni meni ongogila ya tambula yo ya tetanga toto di framba meneka ya tetanga toto di dologele kwe toto di dologele framba di dondo simba dondo bandoni la ngadiambo mbagi kambagi ngadiambo muna gyandu kivemba lasa je ferte che ya makusi menwe menu mani oba tudi di paka siwa muna pelefe ipona lendiwa papa ya bana journaliste akangana monda temo kipa papa DJ Rougi yo aledi alewa kaka mwana mama alewa kaka mwana papa j'ai la patrie mona ekolo j'ai la patrie kongambaka ya bakoko j'ai la patrie kongambaka ya bakoko Kongo ya Kimbangu, Kongo ya mama Kipavita, Kongo ya Kasavubu, Kongo a Kongo. Atandele Kongo ye Kobonga, atandele magambo ye Kobonga na a Kongo. RDC et le Guamagasi. Ale dewa kaka, mwana mama.